Mbote na bino nyonso bolingaka Mag FM bipai nyonso bozo mitika ete kimi nkolo ekota na mabota na bino. Tofungola Mag FM pona koyebisa bino que 9e G ya francophonie ekofongwama mokolo ya vendredi 28 juillet kasi esengeli koyeba ke ekozala na absence ya secrétaire ya OIF oyo akozala représenter na administratrice na ye bolanda élément oyo. Neuvième jeu ya francophonie ezofongama na kati ya ville ya Kinshasa mobange na milulu oyo eza bien préparé ba athlète ba uti bipai na bamboka bapaya baye ebele bongo gouvernement congolais pe atika kite asa bongisa ki ba disposition nyonso pona oyamba bapaya wana kasi ya kokamwa eza que secrétaire général ya OIF Organisation Internationale de la Francophonie o ezali bongo maman Louise Mushikiwabo la rwandaise alobi akozala représenter et pas administratrice ya OIF et kamusi batu pona nini yende mokonje sengelaki apesa coup d'envoi kasi atiena epwa pona nini zuwa to motema pasi yeka mudako yeba na kini pendeka boyebi polémique eleka batu balobi eza soni ya agression rwandaise nde salié kasi milulu wana ekoleka nango kitoko po gouvernement congolais azwaki déjà ba disposition sur tous les plans sécurité mobange na patrouille ezolandama déjà Yemoko général ya police à ville à Kinshasa azolande la sécurité batu pena ba bien na bango bongo phare DCP aye en appui pour la sécurité wana gouvernement asi atie makambo nyonso en place ayato ayate wana a etalikaka yemoko Simon Mouke Kandong oyo azali cadre na AFDC parti cher ya mwana mboka Bahati Lukwebo asilaki na kokita kuna na province ya Kwilu na territoire ya Idjofa elekaki ndenge nini Bolanda. Eyindaki mabe na province ya Kwilu, plus précisément na territoire ya Idjofa, na mobange na présence ya Simo Kandong Mouke, oyo bana Idjofa bamesana kobenga mwana nzo mwana na beto, soso ya simandaku ayebaki na kokita na territoire ya Idjofa, botala ndenge bana ya Idjofa bazalaki na esengo ya komona makila na bango, mwana na bango, ndenge akitaki na Idjofa. Azalaki accompagné na ba cadre ya AFDC pe mama biologique na ye accompagnaki ye. Mama na carnaval ti na centre ya Seni et pai wapi Simo Kandom akendaki ko déposer candidature na ye. Ambiance ezalaki ba fanfare, ba moto, misusu makolo, musique ezalaki ko beta nyonso wana Idjofa ezalaki tombe. Après avoir déposé candidature naye, na Seni étant que député provincial, mwana mboka Simo Kandong asukaki wanate akendaki na siège ya AFDC et pai wapi batu ebele bayaki kosadere tangu bamoni mwana mboka Simo Kandong balobi biso tokotika la simate il faut tokota na AFDC parti cher ya mwana mboka Bahati Lukwebo oyo azali autorité morale ya AFDC. To yeko tika candidature na biso boyebi biso tozali lingomba politique AEDC na AFDC AEDC ya na AFDC ya mwana mboka professeur Modeste Bahati Lukwebo to yeko tika candidature na biso mandataire na biso azawana azo remplir biso to yeko accompagner pour atika candidature na biso pour na esengo ya bana ya Idjofa. Esengo ezalaki ya kosakana te. Lobi oye landi Simo Kandong avandaki kimia te ayebaki lisusu kosolola na bana Idjofa epai wapi bayaki lisusu ko expliquer ye nini oyo bazali ko vivre na kati ya Idjofa ba difficulté nyonso oyo bazali ko kutana nango boyoka. Tosolo na bango tozu tango ko solo bazana problème ya mécanisation
ya ba fonctionnaire baza ko sala kasi baza na lifuta te eza normal te bibi les oloba que tout ouvrier mérite son salaire mais abiso ba fonctionnaire et Idiofa baza ngote yango ba pesinga bazo pesanga makasi ba bekende na assemblée nationale pona kolobela biso ikambo ba fonctionnaire balobi lisusu babaki susu kende na assemblée nationale kene kolobela biso likambo ya mai eza partout, par exemple dans Manga 2, Maezate. Et comme il y a un réseau, il y a télécommunication, réseau ils ont malamute, balobi yango, balobi sous santé, balobi sous que là si y a bana entrepreneuriat, ba jeune ebele bazana bandaku, ba maman bazana bandaku. Pe Simon Kandong aebaki na ko assurer bango que akosala de son mieux pour bayeba akozwa solution na ba difficulté oyo bazali kokutana na yango. Bana insi bakitisaki ye na nzela balobi te yo koki kokende bongo te il faut pe biso pe to solola na yo toyebisa o ba difficulté nini oyo tozali nango basepelaki na réponse oyo bapesaki bango botala ndenge babinaki ye moko pe ayembaki na bango nzembo mwa lisolo muke na bana esengo ezalaki bana kwilu balobi année 2023 oyo mutu mususu te Simon Kandong nde boye esali eloko phénomène kuluna ezali kosila te na ville province ya Kinshasa ba papa na ba mama pe bilenge balembi phénomène oyo po bazali lisusu na kimia te. Phénomène kuluna na ville province ya Kinshasa ezali toujours kozwa ampleur makasi na ndenge ya defwa te. Po soki ovandi na pokwa liboso ya télévision okozanga te komona na commune tel bakuluna babomi to pe bakati mutu. Yango totuni nini yango esilaka te po ata film ya Jésus ezalaka mulai kasi suka esilaka kaka. Soki totali bien la plupart ya ba civique wana ezali ba mineur kasi makambo bazali kosala na âge na bango ezali kobala na te alors que jeunesse ezali à venir ya lobby ceux qui à lire o ezali ko continuer kaka na ba jour à venir RDC ekozala na problème suite ya phénomène oyo en tout cas ekosenga na ba parents ba veye makasi na éducation ya bana po biso nyonso toyebi yango malamu eza kaka na 3 places oyo mutu akoki kozwa éducation soki na ndaku te na école ou bien na église pona yango tozali kosenga na ba pasteur ba meka mpe kozwa part na bango eza kaka te kotelema liboso ya cher côté ya nde koki mikolo misusu pe obeti mwa tour na quartier na banganda okuti bayaya otei bango liloba otikeli bango mwa eloko 2 ou 3 fois bakomesa na malembe o invité bango na église bakoya o gagner pe ba âme po misusu pe ezalaka na ba esprit moko ya animaka bango po basala makambo wana bozela kaka te homme to pe femme d'affaires po boyebi akopesa dîme na offrande ya malonga nzokande ezali malamu te po bible ezoloba bokomisa batu nyonso bayekoli na ngai baponi race to pe rang social te donc bosala musala ya nzambe na ndenge esengeli bino pe bakuluna boyebaka ke maître ya vie na yo eza yo moko nakobeba nakobonga nyonso eza kaka na maboko na yo tala soki boyebaki pasi bopesaka baparents na bino na mitema oboti obokoli kasi après lobi mwana komi na ye kuluna boye kitoko te. Bakinois bazalaka na habitude ya kolia biloko biote c'est-à-dire ba biloko oyo ebomamaka na malili te bamesani kaka na biloko ya formal. Mag FM s'intéressaki na sujet oyo. Kolia bio, c'est-à-dire kolia biloko naturel o ezali na formol te ezalaka malamu mingi po na santé ya mutu à cause ya ba vitamine ya ba biloko wana ezala ba médecin ba rekomandaka na batu balia biloko o ezali bio kasi constat osali na ville province ya Kinshasa bakinois bazalaka na difficulté ya kolia biloko o ezali bio c'est-à-dire
bambisi ya mai, makayabu, mbisi ya kokauka, ndakala, pe biloko mususu nyonso wana, po biloko wana ezalaka talo mingi, ba preferaka kolia ba vivre frais lokola basoso, poisson, cuisse, pe biloko mususu po yango ezalaka moins cher. Kolia biloko o ezali bio ezali nango problème te, kasi pasi ezalaka ke biloko yango ezali talo makasi oyo e permetaka bango te bayeba kosomba na ba quantité po na libota na bango, yango bakimaka na bango mbangu na ba formol po yango ezali moins cher. Avec 5000 10000 francs akolia na ye na libota mobimba na place akende ko dépenser mbongo ebele pe biloko yango eza ya quantité ya muke. Na yango basengi na ba autorité bayeba nanu kotia banje ya malamu pona kopeshe bambisi ya mai po soki ezali ebele awa na ville province ya Kinshasa e ko permettre que ezala na talo moko ya se o ekosala ke population balia kitoko, soki ezali te ekozala pasi bakobanda kokima kaka na formol. Boyoki population ya commune ya Kimbanteke bazali kolela makasi ndenge biloko ezali komata awako na quartier na bango kuna wenze ezalaka pasi kokende kosomba biloko musika kokoma nango tikuna nde ezali kosala ke biloko emata baleli epai ya autorité. Population ya commune ya Kimbanteke, plus précisément na quartier Mokali bazali kolela makasi lolenge biloko ezali komata talo oyo ezali kopesa bango pasi moye balia malamu na mabota na bango ezate ndeti awa wenze ezalaka bango musika makasi foko kende na wenze ya Liberté tope na wenze ya Ferbois ezalaka pasi pe musika yango ba créer marché pirate oyo kasi bateki oyo batekaka awa bazali kolela po bazali kokoka ko se retrouver te à cause nanu ya distance oyo bakendaka kosombela biloko ti eya awa soki abeti calcula lukazo mwa bénéfice awa pe ba client ba ko banda kolela moye ba se retrouver ezali te boyo kandenge balelaki mais biso pe fufu dans to koka lisute et comme il faut ça qui moko batu 7 batu 8 ça qui font combien 200 000 francs congolais. Donc bandanga na yebi banda babotanga bana mobutu si lelo nga na boko la bana na mbunga fu bana mwali bositi mwana suka donc na soma na fu na 200 000 te lelo to mo soma saka fu 200 000 saka masango 250 000 kolonga kuna na libongo ya maluku tie koma na awa na mokali awa biso to vana na mokali tie koma na mokali awa ezo koma na 270 000 sike kola masango ngere komi 8 000 siko to kosala ndenge ni to kocha bana place ni kote kezali su malonga te dollar de dollar ezalaka na 21 000 18 000 le dollar est comme na 25 000 tozo peut-être oketi wapi na mboko so moi eza gouverneur aluka bakitsa to ya dollar parce que makambo nyonso ekomi kaka na dollar ona lumbisi mbisi moko ezalaka na 200 lelo mbisi ekomi na 1000 francs. Imagine mama aza na bana 10 awalesa bango ndenge nini biloko emati makasi papa okosomba eloko muta otielelo okomi kosomi mokala oyo na 50 000 okoya koteka msuka ka 55 siko osali nini ata eloko moko te seka tozo baluka ka sika moko okolobo kende kosala ya wenze fundi fa osala ka wenze moko ata soko lia ka wenze ya 5000 ekomi ka wenze ya 15000 nanda kupe moya otonda ezate siko tokokodisa bana oyo ndenge nito tokotangisa bango pe lolenge nini. Awa population azali kaka na besoin alia malamu na yango azali kosenga na ba autorité bayeba ko stabiliser dollar po nyonso oyo ezali kaka lolenge dollar ezali stable te baza na besoin balia kitoko na mabota na bango boyebela. Phénomène kotia mwana mwasi na katikati soki ya matina moto euta wapi Mag FM esinteresaki nango. Kinshasa makambo Kinshasa ba réalité Mag FM mokolo ya lelo to s'intéresser na likambo kotia basi na katikati mibali na sima na ba moto ndenge to koma ko remarquer na ba moto mingi na ville province ya Kinshasa po na likambo yango to kutana kina bandeko ba chauffeur ba moto oyo to misana ko benga bango ba wewa awa na Kinshasa oyo ba lobela kitina likambo yango na micro ya Mag FM to chaka mwasi na katikati parce que moto eza age à dépiner
rere muke na koko sansale boye soki aza na nsima donc akomona neti tokwei mbala moko akozala moto ya liboso akokweya totyaka bango na position wana puiske mwasi aza na souplesse lokola mobali te yango wana bavandaka na katikati mpona koprotege bango mpo mobali asouple makasi na ngambo na bango mpe bandeko oyo bamataka bamoto bakomunike boye esala mabe makasi nalinga yango te me namataka mpo naza na mbongo te ezinanga te mpo soki mwasi aza na kati eza mpona koprotege biso na basi toya différent côté physique tala komata moto mwasi na katikati mobali na nsima ezali nango mabe te ndenge bandeko bashofere bamoto baexplike kasi yo ndeko oyo mataka moto mpo profite osimbaka basi ya bato keba mukolo mosusu okosimba oyo basimbaka te ekomeli yo ngambo o tolobaki te tolobi 100% information maluwa toujours. Soki otamboli na ville province ya Kinshasa mingi na ba quartier reculé oko constater que ba fille mère ba komi ebele makasi oyo ezali kopesa passe mingi na population bolanda élément oyo. Phénomène fille-mère et komi mingi na Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo surtout na ba commune oya mwa misika soki okomi na ba commune wana tokotanga kombo te pona ko éviter ba problème oko constater que ba jeune fille ya ba 14 ans 15 ans 16 ans ba koma na bango ba mère c'est-à-dire ba mi botela po ba misusu kutu ba kendaka classe te likolo ya kozanga mbongo ya ba parents nde etindaka bana babanda makambu ya ba chéri tanga kolinga chéri je t'aime moi aussi je t'aime ekomi lobi oyaka tokenda molili kuzu zempe kotaka te ekoti mwana sutuki libumwe vimbi akomi na zemi aye kobota nyonso wana ezali kopesa pasi nzoka nde ba âge oyo ezali âge mwana ifazala na classe boyoka ba raison nini oyo bana oyo bapesaki etindaki bango babota. Le sayanga botaka ba difficulté à vie utali na ndako elo ezate eso okia msuba bafuta banyelo na ndako moya ba peso ezate onde sayanga ya bota bota bimi bana na luka onde na boti so ya bimi te moya pe to vivre ezate ndenga bimi wana nde onde to vivre so akia luka ozwa so ka yende to lie oye mona elo tinanga na kiobota pona kutana mo mbali mobe atomba bolingo yana bakito bota boyoki ndenge bapesi ba raison misusu balobi kozanga mbongo ya ba parents pe misusu bapesi ba raison na bango moko kasi boye ezali kitoko te to ko interpeller kaka na ba parents baye ba ko éduquer bana na bango kitoko ata ozali na mbongo te éducation ezali utile éduquer une femme c'est éduquer toute une nation soki mwana na oya mwasi atangi akosunga yo pe na ba oyo si baboti balongola désespoir na mtu na bango kobota ezali synonyme ya kobebisa vite kasi soki ocheka ka molende oche mayele okomona pe okoganye vie okokoma mutu oleke omilela omitika po isi okomi fille mère. Na cadre ya kalai ngangu kalai technique de jeune oyo ye a préféré na ko teka balinette cop na ye ole ayiba aboya na ko yiba a préféré ko teka balinette Polanda. Na cadre ya article 15 balobi débrouillez-vous oya salite aliate ndendeko oyo ayebela na ye cop ya kote kaka balunette kaka ndenge bozali komona abimaka ndaku na ye tongo azwi manette na ye abongisi yango ale atie wana soki ozali na besoin ya lunette po sorte nyonso koluka ezali wana omeki mwa lunette na yo otali na kitalatala soki esimbi bosololi et puis opesi mbongo na yo oleki kasi bazali kolela kaka ndenge ba policier basalaka bango tracasserie ata afutaki mwa droit na ye okomona oya ye oya leki aye kosenga mbongo nde ezali kosala bango pasi affaire nanga on asalaka difficulté na biso ezaka ke pendant que tozaka déranger na la police et puis bakoya menace sans autorisation tant mosusu ya gouverneur de la ville oya kopanza si longtemps tozo débrouiller tant que ba jeune
na préféré na travailler boyeke na ke sala baninga mabe soit na boto la batu biloko pendant la nuit na préféré na débrouiller mais ko débrouiller oyo eza malamu mais ba difficulté za lango mboka tozo vivre la police est bivalère à la population quand on a luka boye bazo ko menacer biso ko déranger ka biso ko panza biloko la biso ba difficulté oyo tozo ka yango na ba konzo bazo landa biso batika population afanda kimia population ce qui à l'aise bango pe ba la kimia mais si lota que population à l'aise population zo luka loko la zo luka te menace partout siko au juste to ko sala nini ce qui biso to zate bango ba ko kamba banani. Boye ezali kitoko makasi na place ya kosimba machette tope ya kokende kotrake batu na nzela luka o créer mwa cop na yo oyo kokotisela yo mbongo oye bandenge nini oko survivre. En tout cas tokosenga kaka na ba autorité ba créer ba entreprise mingi po ba kinoa bazali konyokwama ba cop mususu ezali kobotama ezali na kaka manque ya kozanga ba misala ya malunga na ville province ya Kinshasa. Centre hospitalier Dominique Leker ezali esika se moko ya kozwa soin ya malonga omitungi sami na bokono kasi solution eye grâce ya Centre hospitalier Dominique Leker. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Leker eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Leker okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Leker prise en charge ezali assurée et sengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Leker ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Leker te. Otuninga i centre hospitalier Dominique Leker ezwami wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simandaku po la santé n'a pas de prix. Boyoki oyembaka ozali na posa ya enregistrer album na yo tope maxi single ozali na poso kende libanda ya mboka ko kende lisusu te po studio liloba eye ko pekisa bino ko bima libanda ya mboka na o etali ko enregistrer album na yo Kimambangu na 14e rue okozala dessus te. Bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album
Maxi Single kimambangu na studio liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki, c'est-à-dire appareil ya kanda. Studio liloba ezali na qualité ya kosakana te, ebongo bakita ebongo ba micro okokuta ngo esika mosusu te kaka na studio liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te, awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na kalite. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis, nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta madata na studio liloba. Kopanga na yo na oyo etali prix te a cause ya ba appareil sophistiqué oyo ezali awa, prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya kalite. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele. Tokomi na suka ya Mag FM soki bosepelaki na édition ya mokolo ya lelo bopesa merci mingi na équipe technique pe rédactionnelle oyo bazalaki wana pona kosala musala kitoko na sima ya caméra tozalaki na Rabi Fuka ye mutabendaki biso bilili kitoko makasi. Édition ekumbamaki epai ya ye moko Elvis Meti kuna na montage ekumbamaki epai ya Peta Franci yende mutu ya monte ba élément ya lelo. Tokomi na suka kasi tika topesa bambote mingi na maître Simo Salumu Kutekusambwa oyo asalaka musala na logique. Soki ozali na tort apesi yo tort, soki ozali na raison apesi yo raison, pa na ye corruption ezalaka te. Mbote na yo papa Simo Kutekusambwa. Kasi tokomi na suka kaka ndenge tolobaka jamais tokabwana sans koloba maloba ya motuya oyo papa na biso aebisaka biso toujours. Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Wana maloba ya Yemei the king daddy de daddy maître Billy Balua Cléophas boyoki. Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Ngalabino tokutani mikolo ezali koya soki nzambe apesi biso lisusu bomoi te.